Matondo mingi bandeko balandi tindika na ebete bozalaka ebele pamba te tindika bosolo ezaka pe bosolo totindikela bino na ngongo to koloba ntuka bokono ekoti makasi penza na mokili mobimba to banda koloba ebola na este kaka na Kongo bazokufa lelo mokili ezolela bato ebele bazokufa mbana na mwa moko bato ebele bakufa na yango na biso bayimboka lokola biso tozaka pe na misolo mingi te toza pe na l'équipement mingi te na mayele o bakongole bamesala nango kovivre kwa tofika kaka na mayele nde esalaka ete bastratégie wana tokendaka nango liboso nde tobande koluka bamayele ya boye bato ya boye tobande koluka bango kala eloko nini nangi naloba sensibilisation tobande kosensibilize ezaka ya monoko te bandeko ya mouvement citoyen mwana mboka bakiti sur le terrain basombi bakantine na bambongo na bango basombi basavon na bambongo na bango nyonso wana eza mpona kolakisa na bayimboka mpona koevite bokono fo kosokola maboko komela mwa sinda na o chaque jour ya moto ekitisi ebomi microbe wana pamba te coronavirus so tozozikisa ye na Kongo bokoko nde kosala bokoko ezoloba na Kongo après bokoko tobanda osokola maboko na biso chaque jour à chaque fois na savon oyo ekoki koboma bokono wana mwana mboka topesi yo mbote mpe maloba na mboka mbote mama chérie kamesana kobenga basi bongo kaka mpona mwa de la femme te age na biso ngai naza Gustavo Francisco Kasongo naza coordonnateur national ya mouvement citoyen peuple likonzi donc awa na mwana eza nde lisanga ya ba mouvement citoyen pro démocratie alors espace oyo tozwi yango comme espace citoyen donc espace oyo toza na place du 30 juin donc yo moko ebi 30 juin pour na mboka na biso eza très important toza pe na boulevard du 30 juin babengaka yango pe place de la gare centrale alors makanisi oyo tozwi ndenge olobi eza mpona prévention gouvernement na biso ezwi ba décision mais ezwi ba prévention te ba mesure préventive te alors biso tomonaka kaka mosika tobi kongola azangi mbongo soki avandi na ndako abouge te akokufa alors comme akobouge tout le temps aza obligé amela alia asimba biloko na maboko moyen azonga ti ndako po akeluka savon na mai eza te tocelie mai yao aye asokoli maboko a désinfecté parce que eza microbe oyo ekoki kokufa na kosokola maboko régulièrement à chaque fois so olingi osokola même 1000 fois okosokola na yo mais gouvernement na biso tozosenga asoutenir bamayele neti oyo ya biso baje na mouvement citoyen mpo eza ya liboso te tonika bakasho oya omona totya bapeinture ti tostope nano mpona coronavirus tozwa eloko te na mbongo kaka ya cotisation na biso or balobi komiyeba bien makasi eza kozwa bokonzi na yo kozala mokonzi il faut miyeba nde biso tolobaka na peuple likonzi le peuple a la clé du pouvoir d'où ce peuple il faut to éveiller ye mpona fete ya alternance bapoliticien balobi tokozwa 6 millions de dollars to fete biso totelema na ministère na palais na primature toboya yango lelo naza na mino akobukana mpo babetaka mino ebukana na mabende ezomonana tina kamera wana mino nange ebebi libela mais lelo bokono ezoboma ndenge olobi surtout na Europe Amérique Asie ebomi mingi epa na biso awa bon jusque là nano ebomi te ou bien ebomi mutu moko toyoki mais ezoboma neti na poto te faut tobanga yango mais comment na bokono ezoboma bato botie 1,8 million $. Mais un jeune a félicité Nazo Pesambote, un citoyen vraiment patriote, Cédric Bakambu, a acheté 2 millions de dollars. Le gouvernement a acheté 1,8 million $. Pour Nabatubazo, 1,8 million $. Pour na fête Kodondo, 6 millions. Nani alingi nani? Voilà toute une question. Chauffeur Kobima, Namutu Kanayo, comme ma 4 Nabante. Mais chauffeur wana ko se retrouver ndenge nini mesure eza bien mais fallait qu'il bazo ata 2 millions pe ba tia na carburant ba kiti 6500 pour chauffeur à ça la perte te muto abal ko fongola te oui mais fallait qu'il bazo la balobi les semaines aka ndenge ezala ikala oui et tadi patron ko lo mutuka te po ba kiti se lo côté ni carburant ni nini yango to lobi congolais soit mayele fongwama yonde ko lo pouvoir yonde kolo bokonzi oyo bokonzi eza ya Félix te eza ya député moko te eza ya directeur ya entreprise te eza ya peuple toza na démocratie mais biso mayele na biso totie yango awa to prévenir mpona moto azangi mbongo avant ali alipa na ye totie le mbala moko mai siko topekisi motu kolia lipa te soki osokoli maboko te
kokwanza elongi te soki osokoli maboko te yango omoni na bana mike bazosokola mai wana bapolisier basokoli maladi wana eponi mutu te ozala policier ozala chef de l'état ozala directeur ya cabinet chef d'entreprise pasteur okokufa na yo nazosenga mpe na gouvernement na bamesure azwi mesure oyo ya bibembe vraiment etikala bongo ndenge tolande yango baminganga bazali kote ya biso chaque jour ezali se manifester à travers basymptômes oyo ebandi nao na kosukosu na nsima bongo okoyoka kosukosu okoyoka mutu pasi okoyoka baproblème mpona kobanda korespire na yango wana soki ozali na ndeko to mpe voisin na yo oyo azali na basymptôme wana benga na lombango banumero oyo bakonzi ya baservice sanitaire bapesi biso wana tobengi bongo le 117 benga 117 po ete oyoka baminganga baya kozwa bino en charge donc eza mpe ofele benga 117 to mpe 119 baminganga ya ministère ya santé bakoya na lombango mpo ke basoigne bino tuka nazali koencourage bango na sepeli makasi ezali acte moko esengeli to encourage po ete likambo oyo ya coronavirus etali kaka gouvernement te me etali population mobimba soki biso nyonso tu tokoki kosensibilize bato nyonso ekosunga makasi parce que likambo oyo ezali seki te etali kaka gouvernement te etali biso nyonso en tant que population surtout biso population quinoise esengeli tozala vraiment très strict tozwa au sérieux bamesure sanitaire oyo gouvernement asengi biso tolandela donc nakoki kopesa coup de chapeau na bamouvement citoyen oyo bazali awa entre autres mwana mboka na bandeko misusu basangani na bango en tout cas coup de chapeau na bango félicitations. Merci beaucoup plus merci la initiative premièrement parce que tout le monde a que coronavirus est une arme bactériologique qui a frappé presque tout l'espace mondial. Alors pour l'éradication, il y a une initiative il y a un mouvement citoyen qui pour éradiquer la maladie. Parce que la pandémie a fragilisé même les pays, ils ont fragilisé même la politique, même l'économie. Parce que au travers des modes de réseaux sociaux, même au travers des médias étrangers, il y a plus ou moins plus de 12 000 morts. En Italie, il y a plus de 625 morts. Comme il est dans la RDC, il y a plus de 32 cas. Déjà, la maladie est de 30 dans Kinshasa, dans Lubumbashi. Et selon certaines sources, c'est quotidien, c'est quotidien dans le Sankou. Donc, il y a telle initiative qui permet de ralentir déjà le mouvement déjà à virus. Donc, il faut soutenir l'initiative de c'est vraiment dans les bons. À propos de Bakash, on va revenir l'initiative comme le président de la République a prendre en charge. Et donc, il fallait passer la distribution gratuite. Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'en donc gratuitement. Parce que ça, pour ils n'ont pas de moyens. Il y a pas de monde qui est bien, il y a 500, pour 1500. Nous avons même une structure de prix, même il y a violer en haut. Parce que nous demande de commis sur plus. En tout cas, on va avoir une prérogative pour protéger les citoyens congolais par rapport à la gamme et pour protéger. On a les camas de maladies comme les bisous. Mais mingi nazo senga mutu nyonso azali consciencieux que azala en contact na mutu aza positif ou aza déjà contaminé. Vraiment à ça l'effort à battre la baninga mutu. À ça l'effort de façon que ne se présenter na munganga ou bien azala ye moko na munganga ou bien na ndaku ou bien abenga esika azali munganga po bazwa en charge. Et là, on a vraiment pour biso tozoyeba te tango tozotambola boye tozoyeba te nani aza maladi nani azangi yango mais tango yo oza conscient que oyebi déjà que mutu moko boye ozalaki na ye a contact aza positif yo moko pe zwa conscience ya kobatela biso bato toza na yango te tango oza conscient ndenge wana kende ko se présenter et pas ya munganga asala yo examen ka opeza très très bien eza eloko malamu koleka puisque
biso tozotambola boye bamosusu baza na occasion te ya kozwa possibilité ya kosokola maboko na savon boye ndenge otie boye na lieu public vraiment eza eloko moko ya très bien eloko nalinga naloba mpenza mingi nazobenda bato baza déjà contaminé o mutu oyo aza sûr te na santé na ye asala nyonso akende kose présente epai ya monganga basalisa ye test epuis soki ayebiki aza positif abatela mpe baninga azala vraiment na conscience ya kobatela baninga soit komitia ye moko na quarantaine abengi concours ya bamédecin obie bainfirmier bazwa ye bakusan charge na ye eloko nalinga naloba yango wana. Mama Sokola. Taki ya to sangana na bazando te na ba hotel te na banini te. Mais danger zalia wana mituka na mwandi kama bato mituka batosi. Mais comme danger tozo sangana na arrêt de bus bato ebele sous koleka. Est-ce que ça la danger lisusu ya mabete que toza la contamination bato baza ebele wana. Toyebi mutu na mutu na ita na yete. Alors tozo senga na bakonzi po eza na ba mituka mususu po eza meme ya leta esala ka misala te. Tango bapesi mobeko ya mituka. Mituka ne vanda bakobimisa te po faciliter bato moto umelaka na arrêt de bus te. Na koya loka na uti kosukola maboko. Nazokende kuumela lisu na arrêt de bus. Est-ce que kozala lisusu maboko ne kozala propre? Et kozala propre te po na kosola na baninga na pesa mbote. So muta suko mboka zongi ndako. Mais tokovanda kweti ba 18h, ti ba 20h. Eza penda bien te. To sengi na bakonzi ba mituka meme ya basoda ne saka misala te evandaka. Eko bimate ekumba. Po to monaka pe na résumé le kaka papa Kabila le père abimisa ka pe mituka ne ekumba ka bato. Alors to sengi vraiment na mobeko wana appui na bango. Hein, participation na bango kaka basunga biso pe babimisa pe mituka. Bazui décision na mituka baninga. Mokolo motuka boy pe kokumba biso to kosala ni. C'est ça kolela na biso. Ngai na sepeli na 3 mibeko oyo apesi. Premièrement, ndenge akangi l'église. Tokosepela mingi soki ya minene fongwami oyo mike esila. Ezo déranger biso na bavenir. Au moins na venir moko même 6 7 églises ezala ya mwa mike. Dérangement makati. 2 pona makamba mbao kolongaka makumba moko ndako tosepeli makasi vraiment wana utetikala ka pona ikila. Troisième ezaki nini? L'espace pe na babisi nombre ya babisi babakisela biso nde babisi po tozala kimia tozala lese wana tokosepela makasi. Idée na kobakisa parce que l'initiative est déjà bonne mais idée na kobakisa vu la massification des gens bato baleki tellement ebele et puis lorsque babisi ezoya il faut batisa baagent ya désinfectant donc bazalaka na barrière bis lorsque bato bakitisi na mutuka avant bato mosusu bakota badésinfecte non premièrement mutuka après bato bakota bakuta déjà mutuka ezala désinfecte donc na manière wana tokoki mpe kobakisa mwa un plus na mwa oyo bango baloba. Merci. D'abord na kati ya gare centrale eza d'abord pour lancer campagne officiellement ya sensibilisation pour lutter contre la pandémie oyo ya COVID-19 oyo ebeti mboko na biso RDC Congo. Na cadre ya sensibilisation yango biso ba mouvement citoyen toye kosangana d'abord awa na esika mpona kolancer message na population mpe koinvite azala na bitide ya kosokola maboko mpona koinvite ba microbe wana na maboko na ye. D'abord biso na kati ya ba mouvement citoyen biso nazali coordonnateur ya mouvement citoyen Congo Mboka na oyo toyaki koassiste na kati ya baninga elongo na IGRC coordonnateur national ya coordonnateur azali awa ya pe ya IGRC akoloba po akobakisa na nsima nanga toyaki kobenga peuple congolo nyonso na boyebi azala na ekenge puisque ebele bazozwa message oyo na légèreté tozomona déjà bacas de décès déjà mpo na épidémie oyo mais bacongolais bazozwa yango toujours na légèreté moko boye yango tozali koyebisa bango bazwa yango na légèreté te bazwa yango vraiment na bokebi papa mama na ndako kosensibilize mwana ayeba na kosokola maboko ayeba na kose protéger cache nez moins détergent ezala désinfectant ezala mpona koevite eloko oyo ezala la propagation ya mingi vraiment na kati ya mboka na biso. Merci.
Ange. Nazo occupé à moi na ça comme ça. Population normalement, ils avaient une meeting de la police, ils avaient pour la protection de la population, police, soldats, tout consort. Nous surtout à tout faire attention à ce savon pour le bâtiment. Mon message ya pe na bandeko bakolanda biso kala tomonaki bandeko basalisi makambo bango bande kotambusa bato tosala bolelo tomoni mwa bomoko wana bapolisier na bamouvement citoyen mwa message wana ezalaki nango bombanda te ezalaki kaka tonini yanga mpe na sekeli mingi boluka mpe bapogne surtout kozala na bapogne kosala comme ça continuité. Passez par ici. Mbote mwana mboka. Mbote mwana mboka Ange Kashila. Mwana mboka eza première fois te kosala babiloko yango nga nalingi kaka natuna makanisi to misolo nini oyo osalaka eloko ya boye pamba te ebele basala yango te ebele bazokritike bazoloba malade eza te bazofinga me tomoni ata basavon ya pamba te ata basinda oyo bandeko bakopena na bandako tomoni bakaboli te me yo oyo kosensibilize population po ete bamilengele na bokono oyo ezokoya coronavirus esi ekoti awa ozolakisa bango ndenge nini bakoki komilengele na maladi wana nayebi te mwa maloba mokie na mwa geste oyo osali ya makasi oyo ezolekela bato. Merci natalisa bandeko basi bayebi biso lebandeli bandeko bandaki kokanisa ete mouvement citoyen ekombata kaka ndeko oyo ezali yango baactiviste batelemaka les antivaleurs baantivaleur elingi kolakisa kabila te ntango tozolanse toutaki kosala assainissement de cachot bien sûr tosilisaki nano te mokolo tolingaki tosala parquet ya Gombe ekoesidaki ke chef de l'état na butu nango apekisi bato basangana 20 personnes mpona maladi oyo tobengi épidémie tobengi coronavirus mbongo oyo bomoni tokosala makambo nyonso oyo ezalaka cotisation ya bamouvement citoyen neti awa ezali mouvement citoyen ka mwana mboka te ozomona peuple likonzi azali IGRC azali bamouvement ebele bazali oyo basangisi mwa mike na bango po tozwa esika oyo ezalika mpona mokolo ya lelo te nalingaki na kofungola wana ko tolansango ebandi lelo mais ekosala le 1 mois oyo mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo alobi ete après le 1 mois soki changement ezali makambo tu ezongi normal mais mpona kofinga mpona kotelemela makambo etali epidemie oyo ekolekela ngai makasi mai oyo je pense que na moto nyonso oyo akotaka na prison oyo asi akota na prison ya makala avant kota na prison batiela biso baso bosokolaka ezalaka mpona koevite kaka bato e bamaladi oyo ezali na kocontamine à travers salitation à travers mbote à travers maboko na biso yango totiaki baso oyo tosali ezali te ke tozali na mbongo ebele te ezali bato ebele bazali na mbongo mais basalaka yango bakanisaka yango te oyo biso tosalaka ezalaka bolingo ya mboka na biso. Mwa message ya koyebisa na bandeko to mwa difficulté boza nango na misala oyo bofungoli déjà po 1 mois eza lelo te 1 mois ezaka moke ntango totangaka me. Oui, merci. Difficulté tozali nango
ezali ya okoyoka awa bandeko nyonso bakosenga bakashine tozali na makoki ya kosomba bakashine te po tokabelaka quand même bandeko soki motu ya motema malamu voire même gouvernement abimi lelo alobi bakashine yango oyo bokabelaka bato bakashine kosala biso bien makasi basavon ndenge bokomona awa ezali bacotisation 1 mois ekosisa basavon oyo te bakantine tekosoni bamai okoka esika wana place publique mais basavon bapapier mouchoir je pense que bokotalaki na bakantine bapapier mouchoir ezalaki mais ntango bokotala awa bapapier mouchoir ezali lisusu te po kosokolaka maboko pakosala pantalon te soki tozuka mama moto aye na bapapier mouchoir asongi ekosala biso bien moto aye na savon atieli ezali mpona biso ezali ya biso te ezali mpona peuple oyo bango bakamba je pense ekosunga biso makasi voilà ba difficulté ya mike oyo tozali nango e yango tozosenga nyonso ya motema malamu oyo alingi po ete mboka na ye ekende liboso akoki quand même kotinda mwa savon na ye moke ekosala biso soki aye par exemple apesi mwa savon mosusu mpe mwa papier mouchoir ekosala biso kaka esengo makasi pas seulement ça awa nde esika mouvement citoyen bamouvement citoyen ezalika mwana mboka te bamouvement citoyen baponi mpo ezala espace na bango ndeko asali mosala bomoni akiti akei asokoli mwa maboko na ye esali bien azose protéger ndeko awuti mosala na ye asokoli maboko donc ezali esika bamouvement citoyen oyo tokosala mosala na biso ti mokolo ya suka voilà message na biso oyo tozalaki nango merci. Mon frère. Mote mama. Mama to monyo na lokangi kitambala o te ya kokanga kitambala o. Nakangi kitambala po ne babike epidemie eza na mboka yango wana babike tomi se protéger po yakomi se protéger comme bamoyen eza teke ya kosombaka babiloko nyonso yango na préféré comme naza na foulard nanga na mifiniki po ke bamaladi wana ezwanga te po babiko tobomba monoko zolo na miso yango moni na fikiki mpona kosokola maboko okoyisala bandeko bakolanda o ntina ya kosokola maboko balobi ke ifo tosukola maboko tout le temps mpo nde toza kotambola na batransport toza kosimbanaka kosimba portier ya voiture mutu mosusu mpe asimbaki ifo tosukola maboko ezalaka tout le temps propre mpo aparti ya maboko na kosimba miso na kosimba monoko ekoki kozalaki motu aza nango deja na maladi wana asimbaki na portier wana nga mpe ntango nasimbi so nasukoli maboko te ntango natie na monoko directement kontamine nga yango wana a tout le temps babiko tosukolaka maboko comme nakomi wana nakuti bandeko batie bakantine mpo ya kosukola maboko yango wana te bazofutisa mbongo te eza ya ofele na ye bapropose ngai okosukola mama nasukoli mpe na savon na pangwisi antuka eza ya ofele propose epai ya bakonzi concernant maladie oyo eye na mboka na biso naza kopropose bango ke de préférence batia déjà embargo biso ville ya Kinshasa batia biso na embargo na baprovince po etake esi ekomeli biso awa eza nanu awa na centre ekomi nao na intérieur te bazwa déjà baprécaution po soki ekomi déjà na intérieur ekozala vraiment mpasi makasi mpo ya koarrete yango au moment où ekomeli biso déjà toza déjà awa na kati ya Kinshasa ekomi déjà mais na intérieur nanu toyoki nanu te bazwa déjà badisposition ya kotia au moins mpo na ngai nazopropose ke batia déjà embargo ya ville ya Kinshasa pas d'entrée pas de sortie mpo baluka moyen ya kolite na oyo eza kati na biso soki ke esili ya ce moment là bakoki kosala embargo densi bazoloba ke avant ya kokota bazosala bateste contrôle mais contrôle yango vraiment eza efficacité mpo soki contrôle wana ezalaka efficace mbele ekotelaki biso te ce qui prouve ke contrôle eza efficacité yango wana ekoti
mpo na ngai na propose bakonzi ke au moins basala embargo ya ville ya Kinshasa ezala pas d'entrée pas de sortie balite na maladi oyo ye ya mabe oyo mpo ke esila mbala moko ayekende na baprovince te. Mais maman, la province a Katanga c'est quotidien de personnes. C'est ça. C'est ça ce qui prouve que l'efficacité et le contrôle wana bazosala ezate. Comme ekoti ba remarquer yango déjà na province moko bati embargo na ba province oyo ba remarquer yango et ben ça pas d'entrée pas de sortie de façon que e panza na ba province mosusu te. Soki batiki yango panza na ba province nyonso kozala na biso pasi po ke esila na population oyo ya biso nde tozebele bo yatuke kozala pasi makasi po ya kosilisa yango. Merci. Moi-même, faire descendre avec un peu tout jouer, mais moi, je ne sais pas. Commandant, normalement, il faut pas ça. Commandant, combien on va faire? Tout ça, on va dans le transport. Transport, on faut voir la solution. Parce que dans le transport, on va voir où est la mituka. On va voir où est la mituka. Ange pèse ça va un peu. Bon, oui, c'est là.